fait circuler, soi-disant que il paraît-il que Michel Bakenda a sali confession azotubela makamune ya mabe na moni soi-disant pe ba frère mususu bazui yango basaleli yango toute une émission pour critiquer pour na ko juger lokola nzamba sala bango ba juge bango basalaka mabete sans pour autant que Luka est-ce que elokoto publication ezali vrai to ezali faux à ce qui concerne notre frère Michel Bakenda, un frère qui a la chose de Dieu, qui a la grâce de Dieu, un frère Oyo a édifié corps du Christ, na savoir-faire naye, na grâce, na talent, na don. O mutu moko ta koki ko contredire nga mam na zoloba. Tant ozo yoka mwana mobali oyo azoyemba, tant ozo yoka yaza ko adorer Nzambe ozoyeba non. Bon Nzambe existaka. À la personne de Michel Bakenda, soi-disant que Michel Bakenda a publié à sa publication oyo, il y a confession naye. Michel Bakenda a confessé que abandaki kosalela Nzambe ya solote, abandaki na Nzambe, mais a déroutaki nzela ya Nzambe, akotaki makambo mususu sous influence ya pasteur Moïse Mbie. Yoka makambo page oyo, je ne dis pas que Michel Bakenda, mais na lobi page oyo. Tout ça là, analyse lokola bato maele. Moto maele ayaka ko confirmer likambute sans pour autant avoir de preuves. Moto maele ayaka ko confirmer likambute soki azana ba élément d'appui te na likambu. Ngai eloko sali ke na agir na dossier oyo eza pona moni bato belé basali ba vidéo lokola notre frère Jife Ifonge na moni asali toute une émission ya koyeba kobenga Michel Bakenda sataniste ndoki kobenga Moïse Mbie sataniste kolobaki basala nzamba solo te bangonde bazoloka alobi ba makambo belé na vidéo wana. Shalom peuple de Dieu. Zambalola pambola biso, Zambalola amona bandeko nyonso bozuli baku ya kolana biso cet après-midi na émission na bino d'analyse avec l'évangéliste bienvenu Biano Mukwaya Wakapinga. Encore une fois que mon Dieu vous bénisse abondamment. Très chers fidèles téléspectateurs et internautes, peuple de Dieu, nakosenga na bato nyonso bazuli bakwa kolanda biso cet après-midi bapesanga kaka bokebi na bango, attention na bango, parce que au-delà de tout, au-delà d'être chrétien, au-delà de servir Dieu, nous avons aussi l'intelligence. Nous avons aussi l'Esprit de Dieu, qui est d'ailleurs l'esprit de discernement, pour bien examiner les choses. Bien aimé, ton quitter en tout moment, tous allera emballé par bas sentiments, en tout moment, tous allera emballé na ba émotion, en tout moment, tout me mamakana loyenge ya batu. Quand je parle loyenge ya batu, nazomo na société, bipai oyo biso to fandi, na mokili oyo to fandi. Biso to ko me mamarate na ba loyenge ya ba réseaux sociaux, to ko me mamarate na ba loyenge ya soi-disant batu moko ba bibengi ba chrétien, mais en réalité baza ba chrétien te non. Même la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que le siècle présent, c'est le monde. Mokileza na système nango. Mokileza na lolenge nango esalaka makambo, emonaka makambo, e analysaka makambo, e examinaka makambo.
mais moto oyo aza na nzambe kati na vie na ye, moto oyo aza na esprit de Dieu kati na vie na ye, amona makambo lokola bato nyonso te. Sa façon de discerner, sa façon de voir les choses, sa façon d'examiner les choses est tellement différent na oya bato mokili. Bato mokili différence eza nini entre bato bayebi nzambe na bato bayebi nzambe te. Différence ezali sur le point que moto ayebi nzambe te azalaka mangu ya ko critiquer likambo sans pour autant ko sala ba investigation ya likambo pona ko yeba eloko ezali vrai to ezali faux. Bazalaka mutema mangu ya ko critiquer, mangu ya ko juger, c'est comme si bango bazanga masumu. C'est comme si bango basalaka mabete. Bien aimé, tikanga na scandaliser mutu moko ya koloba une vérité. Bien aimé, tant que toza na mokili oyo, toza entouré na masumu, pe na basumu ki. Lisumu ya mukie na ya munene ezalaka te. Bible lobi na biso, nous trébuchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, soki ndeko na yo sumuki na ekobo, ta mutsu yo sumukaka so ozwi kanda. Soki ndeko na yo asumuki na koyiba, ta mutsu yo sumukaka na kofinga. Malheureusement aujourd'hui, ba chrétien ya lelo bakoma kokomisa ba catégoriser masumu o bazobenga le péché léger et les graves péchés. Devant Dieu, ça n'existe pas. Na yo mutu otongaka batu butu pe na moi na moto akeko sala kobo, vous tous devant Dieu boa ba pécheurs. Et ceux qui vont se repentir na mabe na binote bino tout boa ba pécheurs. Mokonza soka nzambe ako juger batu te que non catégorie o eza bato basala masumu grave o wana eza bato basala masumu léger. Non, biso tout okozala juger ndenge moko. Mais à ce qui concerne le ministre de Dieu, basali na nzambe, baponami na nzambe, bango nde bakozala sévèrement jugé. Mais biso tout ozana clan ya basumuki. Pour mokolo wana tozanga yango te, nzamba osenga biso repentance pe repentance moko sincère na okoma. Tout ça la précédé, cher ami, ya kozwa likambu, au juger yango mbala moko, au critiquer likambu, au confirmer likambu, sans pour autant que luka ko sala ba investigation, au ko sala ba investigation personnelle à travers l'intelligence, la sagesse, l'esprit de Dieu qui est en toi, au sali pe ba investigation personnelle, au bandi ko sala étude analyse ya likambu, au jui pe bo solo to jui lokuta likambu. Avant ya ko apparaître na TV pour na ko critiquer, eza eloko zozanga biso bana na nzambe. Si j'ai à l'élo, il y a analyse. Tout ça, publication oyo, et ça ko circuler dans les réseaux sociaux. À ce qui concerne notre frère Michel Bakenda. Un frère qui a la chose de Dieu, qui a la grâce de Dieu. Un frère oyo a édifié corps du Christ na savoir-faire na ye, na grâce, na talent, na don. O mutu moko ta koki ko contredire nga mam na zoloba. Frère Michel Bakenda a pambola église corps du Christ. Et l'autre malamu pas frère Michel Bakenda, il a sa façon de faire les choses. Il a sa façon, Yakosa le Nzambe, sur le plan musical.
Michel Bakenda aya na eyembeli na ye, quand bien même na début batu babandaki un peu comme na angle ya Henri Papa, le pasteur que je salue de loin, mais Michel Bakenda azalaki na angle na ye moko ya eyembeli, azalaki na angle na ye moko na écriture. Je parle de composition. Azalaki na inspiration pure. Oui, azalaki na inspiration pure. Tango zoyoka mwana mobali oyo azoyemba, tango zoyoka ye aza koadore Nzambe, ozoyeba non 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 non, bon Nzambe existaka. Biso tout ozalaki béni na grâce ya mosali na Nzambe oyo notre frère Michel Bakenda. Je ne serai pas là ya kozwa ba makambo yo eleka et c'est pas ça, non. Mais dans la publication, il y a mouton na outi ko détaillé oya zali na mukuse. Oyo est tourné na kati ba réseaux sociaux. Na moni soi-disant pe ba frère mususu, ba zui yango ba saleli yango toute une émission pour critiquer, pour na ko juger lokola Nzamba sala bango ba juge. Bango ba sala ramabete. Sans pour autant que Luka, est-ce que l'autre publication est vrai, tout est faux? Ngai na memi vidéo oyo pour tout ça la analyse ensemble. Déjà nazo signalé, je ne saurais pas yako illustrer ba image, mais tout solo là quand même ba tu vas comprendre parce que ba vidéo est salé mi publication est tadami. Page Moko est publié, boyé, à la personne de Michel Bakenda, soi-disant que Michel Bakenda a publié à sa publication Oyo, il y a confession naïe. Michel Bakenda a confessé que abandaki kosala la Nzambe ya soloté, abandaki na Nzambe, mais a déroutaki nzela ya Nzambe, akotaki makambo mususu sous influence ya pasteur Moïse Mbie. Yoka makambo page oyo, je ne dis pas que Michel Bakenda, mais na lobi page oyo. Tout ça là, analyse lokola bato maele. Moto maele ayaka ko confirmer likambute sans pour autant avoir de preuves. Moto mayele ayaka ko confirmer likambu te soki azana ba élément d'appui te na likambu. Ngai eloko sali ke na agir na dossier oyo eza pona moni bato belé basali ba vidéo lokola notre frère Jife Ifonge na moni asali toute une émission ya koyeba kobenga Michel Bakenda sataniste ndoki, kobenga Moïse Mbie sataniste, kolobaki basala Nzamba solo te, bangonde bazoloka alobi ba makambo belé na vidéo wana ko confirmer publication oyo bon. Ezaye point de vue na ye, il faut qu'on respecte toujours ba opinion ya bato. Je n'en disconviens pas. Mais nga pe na ye ko sala analyse na ngai par rapport à publication oyo. Na kati ya publication oyo Nana yeko sala droit de réponse était ya frère Jife Ifonge. Mais na yeka juste ko canaliser ko recadrer makambu pe ko mema lumière ko talisa batu surtout bana na Nzambe lolenge nini sengeli ya ko sala ba analyse lolenge nini sengeli ya ko traiter likambu. Ah non, je le te que likambuka existe likambu nyonso avant ko traiter yango premièrement ça la investigation ko luka vrai pe faux ya likambu deuxièmement ça na ba preuve après ceux qui au message ko ba makambo ya batu dans le média oye ko ba makambo yango na média avec les éléments d'appui avec de preuves tangibles ou ezali ko confirmer likambo yo zolo bana bana na Nzambe parce que ba chrétien ba sauter ba chrétien ba compter ba chrétien ba zobate oyo rozwara likambo loko tiango sur les réseaux sociaux place toyebi que le coûté à ma casse les réseaux sociaux aujourd'hui au célèbre permission yo mona na Nzambe ce n'est pas bon biso le rozanga biso bana na Nzambe c'est la sagesse ezanga ramakasi. Oui, nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu, nous sommes là pour édifier l'église corps du Christ,
mais to édifier bango na ba analyse na biso na matéria na biso na exhortation na biso avec sagesse, avec intelligence. C'est très important. Tokoki ko se limiter kaka te na foi. Même Pierre a lobi na mokanda na Nzambe. A lobi à la fois ajouter la connaissance. La connaissance c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Tout c'est limité kaka te na spiritualité. Tout c'est limité kaka te na foi. Mais sur la foi, tout ça l'appelle ba intello. Tout ça l'appelle ba toi boigna. La publication oyo est circulée soi-disant que il paraît-il que Michel Bakenda a sali confession azotumbe la makamune ya mabe totangi. Publication le biboé. Urgent. Michel Bakenda vient de confesser ses péchés et reconnaît avoir sacrifié son papa pour avoir le succès. Michel Bakenda confesse 2 points. Je sacrifiais mon propre papa pour le succès musical. Voici la vraie histoire. Je servais le vrai Dieu en 2012. Je servais le vrai Dieu de 2012 à 2018. Bosulenara ba point. Point à liboso. Page yango moko. Hein? Styleuse, il faut tout ça l'analyse ensemble. Point à liboso, ezali publication ou esalami na page nini. Torolobe la point wana. Deuxième point, eza. Je sacrifiais, là c'est le frère Michel Bakenda, soi-disant. Je sacrifiais mon propre papa pour le succès musical. Voici la vraie histoire. Je servais le vrai Dieu de 2012 à 2018. Deuxième point. Mais c'est en 2018 que Eric Mandala et Moïse Mbiye m'ont initié à l'occultisme. À l'occultisme. Tout cela avait commencé par le fait que j'ai commencé à envier la richesse du pasteur Moïse Mbiye. Alors je lui ai demandé ce que je devrais faire pour devenir comme lui. Mais il m'a dit que je devrais être initié à des sciences occultes, mais à condition que je tue mon papa. 4e point. Koboma papa. Voilà. Et que je passe des rapports sexuels avec 19 folles. J'ai accepté cela en tuant mon papa chéri et en couchant avec le folle. Mais je ne me sentais toujours pas erré. C'est pourquoi j'ai quitté le loge. Je deviens impuissant sexuellement depuis le jour où j'ai quitté les sciences. C'est pourquoi je vous demande de me pardonner parce que le mauvais esprit me poursuive. Je veux que ce message soit partagé. Rendre gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une publication. Je fais vraiment des efforts pour le temps yango. Magaza lisibilité, mais quand même, totangi yango. Bien-aimé dans le Seigneur, tous en ont un cadre, il y a analyse. Avant tout côté na exhortation, il y a analyse na biso mokola lelo. Publication oyo. Après avoir kotanga yango, la première chose oyo un analyste avant à ça l'analyse ya likambo à se poser un nombre de questions. Ya liboso, question ya liboso. Après avoir lu cette publication, moto ya boanya, moto ya mayele, un vrai analyste a omis tout na liboso. Est-ce que la publication est vraie? Est-ce que cette information, elle est vraie?
motuna liboso à partir ya question wana nde ekomema moto oyo azoluka ayeba bosolo to lokuta ya likambo ekomema ye sikoyo azwa eyano ya motuna na ye eloko ya liboso oyo ekoki koconfirme publication je répète eloko ya liboso oyo ekoki koconfirme publication oyo esalemi na réseaux sociaux eza vrai to eza faux eza compte publication esalemi na compte nini publication esalemi na compte ya nani publication tozolobela mutu akomi tokoyeba te oyo eza écriture ya Michel Bakenda to eza ya mutu mosusu parce que publication oyo eza publié na compte ya frère Michel Bakenda te nga nalobi te ke makambo oyo bapiblie eza lokuta to eza ya solo non naza analyste ntango na kati ya publication bazoloba ke Michel Bakenda a confessé masumu na ye na koya wana mpona kotalisa bato de la même manière prière ezalaka na lien nango ya kosalela de la même manière mateya ezalaka na lien nango ya kosalela de la même manière confession mpe repentance ya mutu ezalaka na lien nango esengeli esalema nazoya maloba oyo touti kotanga question liboso publication eza ya solo eloko ekopesa biso eyano ya bosolo to ya lokuta ya likambo to ya publication oyo eza compte eza place oyo publication oyo esalemi est-ce que esalemi publication oyo esalemi na compte ya ndeko ya Michel Bakenda est-ce que esalemi na compte ya membre moko ya famille Bakenda est-ce que esalemi epai ya fiancé ya Bakenda pour lelo bato ebele la majorité ya bato bazopubliaka bato bazokodénonçaka bato ta mosusu bato ba intimité baproche tout ça est-ce que publication esalemi na baproche ya Michel Bakenda est-ce que Michel Bakenda les concerné de cet effet ye moto apiblie likambo oyo moi je vais vous répondre non bapage ebele ezwi publication mpo epiblie yango bachaîne YouTube ebele ezwi publication oyo epiblie yango balive mpe esalemi ndeko na biso jife ifonge mpe asaleli yango toute une émission likambo oyo mais ngai mpe na butu j'ai passé mon temps ya kosala barecherche mpona luka en dehors ya bapage ya bacompte ya bachaîne mosusu oyo elobeli makambo oyo na bande kokota mpe na compte page officielle ya Michel Bakenda compte Facebook ya Michel Bakenda YouTube na ye na koti Twitter namoni publication oyo te bandeko point ya liboso na linga na babenga yango litono ya liboso ntango balobeli likambo Michel Bakenda a confessé wapi a confessé yango epa ya nani tozwi publication oyo totangi yango na compte ya mutu mosusu toye nango to exposer et te confirmer que c'est le frère Michel Bakenda est-ce que ezaye to ezayete parce que to komi na confusion tokoki koboya te tokoki kondima te parce que toza no na katikati toza na confusion parce que publication oyo esalemi na compte ya Michel Bakenda te ngai bienvenu na publier que na simba bakisi nazalaki initié na occultisme pas ebimi na ba réseaux sociaux au compte nani par exemple la mama par exemple la bouche autorisée par exemple tatapa bon oyo ezali ba page Facebook eza ba compte Facebook ya bato misusu lokwa balobi ke bienvenue nde mutu atubeli bakisi na ye tokende na kota na ba compte na ye peut-être ba page oyo emonaki yango na compte na ye nde ezwi mpe ediffusé basala makambo bongo nazongi na compte ya Michel Bakenda
na bato bayebaka peut-être te bacompte ya bato bacélébrité ekoma ebele bafaux compte mpe ekoma trop omoni ezoporte nkombo ya mutu mais en réalité kolo compte wana ayebi compte wana te mutu mosusu aosalela yango baarnaque na ye et du n'importe quoi na koti page compte Facebook ya Michel Bakenda alati je crois trailing moko ya ensemble ya trailing tout ça ya pembe mais pour na reconnaître que ça compte na ye aza na plus de 1 million d'abonnés balandaka ye mais tout ça pour yeba que ça compte na ye okomona boule moko ya blé batie très bien le roi signe ya Nike blé très bien à 4 wana peut-être ça compte ya Michel Bakenda eloko wana eza certifié compte na ye na compte kuna na babilone tout na moni publication oyo te ebimi ndenge nini c'est que a publié yango te asalaki confession na ye epai ya mutu epai ya pasteur de lande likambo ebimi nde bapublie point d'interrogation alors soki to wana na point wana ya ba questionnement ya bongo tokoki koleka te mbamo na média pour te confirmer makambo po to bana ko condamner po to bana ko critiquer nde bandeko mosusu bazosala ndenge ndeko na biso JF Ifongi asali ce n'est pas du tout sage ya koleka bongo parce que jusque là ezoyebana te eza ya solo to ya lokuta parce que eza louche publication eza publié na compte ya Michel Bakenda te siko bato bazwi ba information oyo wapi parce que il faut information oyo ezoma na source soit na compte ya Michel ye moko publié soit confession oyo esalemaki pa pasteur songolo mpakala nde de lande bimi libanda on ne sait encore rien. Toqué na deuxième point. De 2012 à 2018, Nabando c'est la Nzambe à solo. Et c'est en 2018 mais Nazaraki initié. N'a envié na kati ya publication balobi eloko tindaki ngai nazala initié ezalaki mpo na lulaki bozwi ya pasteur Moïse Mbia wana ndenge ezolobama na publication e natuni pasteur Moïse Mbia mpo na koma lokola yo nasala nini alobi faut zala initié il faut sacrifier papa na yo il faut au coucher na 19 folles. Ah, Congo. Tous on a angle moro siko que vrai. Oui, vrai. Michel Bakenda a envié qui pasteur Moïse Mbia. Oui, vrai. Azaki initié na occultisme. Oui, vrai. Ba pesa que condition aboma papa na ye pe aller abi accoucher na 19 folles. Oui, vrai. Est-ce que confession ya mutu esalemaka na média place ya malamu Michel Bakenda amoni akotubela masumu na ye eza na ba réseaux sociaux tomi tuna pe ba question parce que bino tozotanga kaka publication oyo tozotanga yango mais tokota na concept ya publication tokota na mozindo ya publication mais ça grave. Et ça n'a pas confession, pas repentance, monsieur du faut ça avec sagesse, avec intelligence. Tant aux gens qui initié, yomoko, nos gens qui mokano, aux ala initié. Parce qu'il y a même tout quelque part. Nzambe tant on coûte na rana mutu, et ça d'une manière personnelle. Et ça d'une manière individuelle. Nzamba kuta na rana mutu d'une manière individuelle.
nzamba kutanaki na Michel pe d'une manière individuelle abengi pe aponye na musala na ye Michel a commis kosala nzambe. Mais tout le monde s'en a raté devant nous. Nzamba tchara deux chemins, la vie et la mort. Mais Nzamba dit que l'Arabie sur la liberté de faire nos propres choix. Nzamba dit que Ramutu a la responsable ya choix au sala. Ce qui mutu a reponaye, gloire à Dieu. Ce qui mutu a reponaye, nzela mususu. Gloire à Dieu, mais à la responsable, il y a choix au salam. Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui veut me suivre, a se charger na croix naïe. La croix c'est une charge, la croix c'est une responsabilité. La vie chrétienne c'est une responsabilité. Ceux qui ont dit qu'on est en Nzambe, mais ma croix, zala responsable ya chose sali ya Rolandanga. Ok? Alors, quand Michel a écouté Nzambe d'une manière individuelle, et comme il en 2018, Michel Yemoko n'a confirmé l'analyse de la publication. Michel Yemoko a lobby que non, Ati Kandela Nzambe, Akende Kolanda Banzambe Mosusu. Tant que ça qui yango, ils ont qui prennent d'une manière individuelle. Michel a sala ekobo, Michel a comme Ndumba, Michel a pengwa, Michel a quoi occultisme, a sali biso mabete, a sali nzambo a benga e mabe. Koko ya Michel, yangani, vie chrétienne est vie mort individuelle. Azala ki nanzela nzambe atiki nzambe a continue occultisme, et telinga nani. Si vous prenez la publication, Michel n'a pas la publication en ce moment. Je vais. C'est pourquoi je vous demande de me pardonner. Oh, papa, yo soumu qui contre nous, to soumu qui contre Nzambe. Tout analyser publication. Si la chose elle était vraie, Michel a soumu qui contre Nzambe. Michel a tiki Nzambe. Michel a tiki Nzela ya Nzambe. C'est que ezalaki nde epa ya Nzambe nde Michel a sengela ke kosenga pardon. Ezalaki nde epa ya Nzambe nde Michel akende alingaki ke kosala repentance. Logique yango wana. Mais tant on leki na réseaux sociaux au publier le waboye, c'est pourquoi je vous demande pardon. Tu as péché contre nous. Tu as péché contre qui? Nous. Non, il a péché contre son Dieu. Parce que Nzambe ne mutabenga ya ponaye atiki nzela Nzambe alandi nzela mususu. Maele il faut aimer ma biso bongo. Parce que ceux qui ont sengi biso bato mokili pardon, otoza na ba incapacité, na ba insuffisance, na ba faiblesse, na ba défaut. Lokola yo Michel au sale le rotin, ozongara wana. Vraie repentance c'est ça la maka. Liboso na Nzambe parce que to sumu kakande contre Nzambe. Parce que di loi Moïse a memela ki biso ezaki ba loi ya tata Moïse te ya famille te ezaki loi ya Nzambe. O ezaki loi constitution o chrétien nyonso moto nyonso ya sengeli ya tosa. Et ceux qui moto tosi yango te directement asumu kana mbeba liboso ya Nzambe. Donc repentance tout ça là, tout ça là, Nzambe ali misabiso. Voilà pourquoi tant que je bénis Jésus que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Batouazaki scandalisé à Kolibaete. C'est qui cet homme qui a le pouvoir même de pardonner le péché? Pourquoi Bazaki scandalisé? Parce que domaine ya kolimbisa masumu ya domaine ya Nzambe. To sumu kaka contre batute, to sumu kaka contre Nzambe. Pardon ya mabe na biso to senga ngwe pa ya Nzambe. Ce qui est louche. La publication, je vous demande pardon. À qui? Et quand tu nous demandes pardon, pour tout ça, la ligne en retour, est-ce que mettez mon abisso, ils ont la capacité à ôter ma soum oyo salaki? C'est louche. Un vrai chrétien, on comprend mon nom, à comprendre l'analyse. Troisième point.
j'ai sacrifié mon propre père. J'ai sacrifié mon papa chéri. Tout ça, c'est investigation au monde que papa Michel a koufate. Tout ça, c'est investigation. Ce qui a koufa, gloire à Dieu. Mais tout le monde que papa Michel a en vie. Dans un bête c'était Nana Michel Bakenda. Tu tires le coup tanate. Non. Tu koutana, mais yako yeba non. Nana yebie parce que c'est une star de notre pays. Alors ça musala oyo batu ba oyeba ekaka. Na koutana na une fois ezara na matanga ya grand-père na bango et salamara na onatra na Bouddha. J'étais là na matanga wana na couvra ki matanga wana reportage à matanga wana na salara yango ba série wana. Et singela tokutana na butu tokutana na butu te lobi nango de tokutana na matanga jour enterrement. Nayaka na compte à frère Alvin kokuta na ye yango wana ya misubo tamukia au solo les siri to solo la raté il me connaît pas na yebi était du fait que tout le monde a raté to solo la raté de loin tout le monde a makambo ça la point barre mais to ça la ba juste to lu raté na sima ya spéculation morobo ina kombo mutu to ye wana to bandi ko appuyer yango poto zo succès non succès nzambe mutape sango nzamba ko tombola yo pe sans ko critiquer mutu ça ko finga mutu nzamba tombolio na justice na open nzamba tombolio mais tout ça l'analyse le quoi ba juste le quoi ba to mael j'ai sacrifié mon propre papa ce qui a lobby de 2012 à 2018 donc na 2018 Né Azaki initié, ok? Toi, en 2021, 2018, 2021, 2018, 2019, 2021, c'est-à-dire que 3 ans passés déjà. Donc, ce que Azaki initié, c'est que depuis 2018, a sacrifié qui papa n'a depuis 2018, ok? Ok? Depuis 2018, il a sacrifié qui papa n'a bon. Total à tout ça la analyse. Est-ce que papa Michel Bakenda a koufa to aza en vie? Et le wali bosso, hein? Est-ce que papa ya Michel Bakenda a koufa to aza en vie? Ce qui aza en vie, c'est que publication yo est comme une louche. Parce que il s'agit de la confession. C'est-à-dire mutu azo tout de la makambu o ya salaka. Bazolo ba makamute ke oyo akosala to ba condition ba pesi ya sala te ba pesa ki e asali yango déjà sikoyo a tubela yango après avoir akosala c'est que a sacrifier papa na ye déjà c'est que abimaka na 19 folle déjà donc ba makambo asala rande ayo kotubela est-ce que papa ya Michel Bakenda aza en vie to akufa? Alléluia. Non, non, ça l'analyse. Ce qui akufa na année nini. Est-ce que akufa na ba 2013 akufa na ba 2018 19 parce que Abraham est allé sur la 2018 de 12 tina 2018 j'ai servi le vrai Dieu de 2012 à 2018. Toza lelo na 2021. Toza lelo na 2021. Bien aimé dans le Seigneur. Toza la batomaele. Toza lelo na 2021. Ah, bazo beta lisolo. Oza ressenté. Lisolo akala. 3 ans déjà passés. Pendant tout ce temps de 2012 à 2018. Pendant tout ce temps, Michel a ça qui confession te pourquoi et pourtant tozon asu mukena sima Michel toyebi makambo komela ki ya ba sex tape a présenter ki ba excuse na ye na ba fan pour na nini wana za pardon wana za
alors ça la confession pas ba fan té azal ko s'excuser et pas ba fan, ce qui est normal et logique parce que Michel Bakenda ba non suit azal qui suivi et pas ba te belé azal qui aimé pas ba te belé yango to ba moni vidéo wana c'est normal à présenter ba excuse na ye et pas ya ba fan pe asala qui peut confession auto monaki et tindaki à se retirer na milieu musical et de là tout monaki en reconnaîtant qu'il m'a bien aïe. Je crois aussi que à côté de qui peut na pasteur en aïe à confesser qu'il va Seigneur qui va confesser ba prière et peu pour naïe. Mais ce qu'on nini après ba année où il qui le publication il y a 2018 et bimina 2021. Pourquoi? Et pendant tout ce temps ezalaki wapi et le frère Michel Bakenda azalaki wapi abandé kozela nini pour asa la confession oyo et pourquoi confesser yango il faut ebima na réseaux sociaux tout le monde ata teke et ça mata devant l'église parce que hein bah tout place où Seigneur vraiment bazala édifier na ba témoignage c'est dans l'église hein bon et ça matin dans l'église ne sikoyo bilili église ne continue na réseaux sociaux mais malheureusement tout le monde a on a réseaux sociaux tu habites pour son sous une église et là en 2012 2018 et puis en 2021 pendant que tu ebaki ke autaki pe déjà ko sala confession morobo ya makambo e komelaki ya makambo ya sex tap bo excusez ngai toujours évoluer papa ya Michel Bakenda a envie ce qui a envie c'est que publication oyo totalement malamu ce qui akufa na année nini so tout ça l'analyse ya koyeba année nde to redécouvrir que tout ça les comparaison na publication oyo bana nzambe faut pas rater même mama na baloyenge tout ça la pe ba étude pe ba analyse ya makambo susu c'est un peu ça to longwe na étape na kosenga na frère Michel Bakenda soko landi biso kokanga monoko te soki eloko ezali faux luka oyeba ndenge okoki kodénoncer yango ke eza faux oyebi publication wana te osalaki yango te mpo bana na nzambe ebele baza scandalisé na yango lelo scandale peuple de Dieu koma konango kozala scandalisé même na buzoba même na makambo ezali vrai te mais escandalisé nango bato ya ba œuvre ya satana soki vraiment eza faux luka o dénoncer exprime-toi dénoncer yango ke eza faux parce que jusque là ni na ba compte na yo ya ba réseaux sociaux to moni publication te to mona yango na ba page ba compte ya batu misusu na ba émission YouTube ya ba chaîne ya batu misusu lokola chaîne ya frère JF Ifonge nzamba pambola bino na yesu koyo na angle ya deuxième partie ya analyse na biso poto silisa une partie de l'édification tozotanga constitution divine tozotanga Bible en tout cas nzambe asunga biso makasi na batan oyo tozokende vraiment nzambe aide biso tozotanga livre ya Josué chapitre 7 le verset 20 Josué chapitre 7 le verset 19 à 20. Totangi au nom de Jésus. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu y as fait. Ne me le cache pas. Tolobi Amen. Na kati ya publication oyo analyste oti kosala
balobeli confession oyo ndeko Michel Bakenda soi-disant asalaki eloko je ne confirme rien na boyi pe eloko te mais nazolinga na exhorter d'une manière vraie ya likambo ya makambo ya Michel Bakenda te mais ya kozwa bon na kombo ya Michel Bakenda te mais na makambo ba publier awa na mema yango na vie réelle. Ce qui total yango na vie réelle, ce sont des choses vraies oyo et ça le maka au sein ya ba église na biso lelo. Eza na bato ebele ba portaka kombo ya Nzambe ya Jésus mais en réalité ba salelaka Jésus te. Eza na bato ebele oyo ba mibengi ba brebis kaka po apparence na bango balati baza revêtu na ba poye de brebis mais en réalité ce sont de loups ravisseurs. Eza pe na catégorie ya bato ebele oyo babandaki pena malamu nzela ya Nzambe mais pona ko envier ba succès, ko envier ba réussite, ba élévation, ko envier mongo mituka mapangu batika Nzambe bandima kozala initié na makambo ya mabe. Eza na ba serviteur de Dieu belé balala na bato maboma. Oui, ça c'est fait. Ba serviteur de Dieu est belé balala na ba cimetière pour na succès. Balala na bandako nganga pour na succès. Ba bima na bato maboma pour na succès. Ba misusu balia bo excusez-moi pour le terme ba zongo inene. Ba kepena na nadal ba fungoleli bango dal ba bandi kolia salité zongo ba olia bandinzi wana otomba zotonda bango nde bato ba rotonda na église bato belé ba sala yango. Et ça na bato belé pe ba ministère na bango eza basé sur le sang humain. Ba lekisa bato ba sacrifier ba parents ba sacrifier bato pour avoir le succès. Et ça les mara. Mais Bible zoloba na ngai, aujourd'hui si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le lot son ya repentance eza ko beta na mitema ya bato nyonso. Bien aimé toza bato, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Mais Nzamba za na posa na biso et la voie de sortir, le piste de sortir, c'est la repentance. Moi na Nzambe sengela tambola na repentance. Lelo ba blocage ebele ezo na ba vie ya bato, c'est parce que bato bazo demeurer na vie ya masumu. Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir likolo na vie na yo. Bila kelimabe ya famille, bakutimi ya famille, bandoki ya mabota, bana nguya moko te likolo na yo. Mais eloko moko oyo ekangaka yo, efrenaka yo, c'est la vue du péché. Lisumu ezali lien oyo efrenaka vie ya mutu koleka nyonso. Et la voie de sortir, c'est la repentance. Bible ezobetela biso lisolo ya peuple d'Israël. Un grand peuple de Dieu. Armée munene ya Nzambe. Bazalaki na bitumba na ville moko ya mukie na kombo ya Ai. Ville ya mukie. Babundi na ville wana. Malheureusement ville wana elongaki Israël. Israël, un grand peuple, armé munene, baza ebele, mais balongi bango et pas ya petite ville moroboye. Et ça dit Josué passi. Josué zongi. Alobi eloko ekoko salema jamais. Negani ni peuple ya mukie boye, ba beti biso balonga biso. Josué tali attend. Pourquoi balonga ki bango payi? C'est parce que mabe ekota ki kati na bango. Bien aimé, je crois les lots qui te longoli mabe na ba vie na biso to se repentir. Bitumba elonga bisote. Malédiction elonga bisote. Bando ki famille ba elonga bisote. Parce que kati na biso to se reprocher ne lokote. Place mabe eza makambo bonga te makambo tambola te. Nzamba on se la biso to se repentir. Et lorsque Joshua lobi li akan Joshua bandi koloba na akan lobi mon fils donne gloire à Dieu. Par là j'ai vite compris
La repentance, c'est donner gloire à Dieu. La meilleure façon de kopesa Nzambe lokumu, c'est lorsque mutaza ko se repentir devant Nzambe. Nzambe asengeli azwa lokumu na bavi na biso. Nzambe sengeli atombwama na bavi na biso. Nzambe sengeli azala honoré na bavi na biso. Et la meilleure façon ya ko honorer comme ya Nzambe, c'est la repentance. C'est ce que Josué a dit à Achan. Donne gloire à ton Dieu. Ne donne pas gloire aux hommes. Donne gloire à ton Dieu. Et pesa Nzambe lokumu na ba offrande te. Pesa Nzambe lokumu na ba mbongo te. Pesa Nzambe lokumu te po oyembela kaye, oteya kaye, lokumu ya solo on Nzamba zwaka na vie ya mutu. C'est lorsque âme ya mutu se convertir, c'est lorsque moto a se repentir. Nzamba zui gloire. Et selon on a redéfinir repentance, c'est donner gloire à Dieu. C'est renoncer na mokili. C'est donner gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont makambu o totangi na publication oyo. O tozo confirmer na ne logote tozo boye logote tona katikati. Ceux qui est vrai. To pesa beaucoup mo pa na Nzambe. To bimana ki, to bimana na ba occultisme, to bimana ba science occulte, to bimana ba kisi, to bimana makambu ya mabe, to zongela Nzambe. C'est ce qui nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste bienvenu Bianomo Kwawaka Pinga, Nzambalola Pambola Bino. Père éternel, natiki peuple no na maboko na yo, pambola bango, sunga bango, kangola bango, pesa biso nyonso makasi ya kobanga yo. Yako se repentir pe ya kolanda on ndenga bosolo to renoncer na mabe au nom de Jésus. Église corps du Christ et bimanakati occultisme pe esalela yo véritable Dieu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzamba lola pambola bino dossier ya Michel Bakenda zo confessé ki azaki na occultisme eza dossier à suivre toluka kosaba investigation. Nzambe apambola bino. Bye bye.